faut pas corrompre bana ya Congo. Tokolinga yango? Tochekal to tochekal te. Ah, nana yeba nzembo wana. Mama moko ya koyembisa. Mama moko ya koyembisa. Mama moko kota. Toche bango kal, boto bote. Balelite balelite. Balelite munoka mboka to balelite. Mama toi, alingi mutu nyonso ayemba. Loyembo eza message. Boete boete. Ekotaka na matoi to ekotaka te. Tembla koyoka to koyoka te. Zembo wana oyo mokonzi abi bayemba soko ozoyemba ngo focha kala. Focha makala. Ozalanda? Makala ozalanda? Bana ya Congo oye. Mokili ningani moto boete. Nazali kosenga nanu na bana ya Martin Fayulu nyonso. Na bandeko na biso oyo bazali kokufa na Kwamut. Soki tokoki ko garder une minute de silence spécialement pour na bango sans que tobosana bandeko oyo pe chaque jour bazali kotika biso wapi bitumba ekoteli biso na Congo na partie ya Est. Est-ce que tokoki ko observer une minute de silence? Ngola chapeau. Ngola chapeau. Ngola chapeau. Merci beaucoup. Toboteli Aigle Maboko Bakati. Tangu bomoni biso totelemi awa pe toye na lombango seke makambo eza. Pe makambo ezali mine. Makambo ezali buro. Mboka eziki. Boyoki to boyoki te. Baleli na munoko ya mboka. À travers population nyonso ya Congo oyo ezali représenter awa ozali kosenga na bandeko na biso bazali na Kwamut. Mboka oyo Congo ezali ekolo bo moko. Makambo oyo ya kobunda ya kokata batu mitu ya koboma batu peuple congolais bana ya Fayulu balingi yango soki moke pe tozali ko lancer message ya kimia bayebake bazali bana ya ekolo moko pe makambo wana ezali kosalama soki ezali na bato bazali nsima na yango tozali kosenga na population bazala kimia pe bayebake mwana ya Congo nyonso azali mwana ya Congo pe akoki kovanda bisika nyonso oyo ya lingi boyete boyete ya mibale boyoki na nzela ya télévision na nzela ya radio na nzela ya ba internet boyoki ke misolo ya mboka ezali kotambola na ndenge ya bosoto boyote boyote boyoki te balobi ba députés nationaux président élu Martin Fayulu asalaki communiqué
badepute baza kozwa mosolo ebele makasi pe peuple azali kosouffrir eza bongo to bongo te eske makambo ya modele wana tokoki kolinga yango eske peuple congolais akoki kolinga yango namoni bacommunicateur partout ya eside mpe baparti mosusu oyo bazopartage vision na biso baleki na banzela ya batelevizio me yo yebi bato bazali kowangana mpe bazali kopesa biso ata chiffre moko te boye te boye te tolobi tokokita na base parce que communication na biso sikoyo il faut ebanda na base ti likolo bongo to bongo te tokozala na information à temps makambo oyo bato bakoloba na televizio biso mpe na site tokotambusa yango bongo to bongo te bato oyo bayaka na bainformation ya lokuta oyo bazokoka kokamba mboka te bakosuka to bakosuka te voilà pourquoi nazali koconfirme bino communiqué maloba oyo mwana ya mboka Martin Fayulu le président élu alobaki mosolo oyo bazali kopesa badepute ezali nde oyo tobengi na lopoto corruption à grande échelle eza na mbongo oyo elekaka na banque mpe eza na mbongo oyo elekaka na banque te babengaka invisible bacommunicateur nyonso ya cité soki oza na bic comment soki oza na telefone enregistre nazopesa bino bachiffre exact bato oyo bamesani na kokosa peuple oyo bakoya na soso ya likayabu bosi bomona yango Thomson domonaki Thomson awa na mboka oyo lokuta na lokuta alobi bazosala avion ya eloko apema tokozwa bango comment soki oza na biki communication il faut etambola parce que tolobaki bitumba oyo ya Martin Fayulu cesse le fait ate boyete boyete parce que ezali mosala combat oyo ezali ya peuple congolais ye azali kaka moto oyo azali kokumba yango tozobenga ye commandant du peuple yoka na salaire ya moto akosa yo te na salaire ya moto ezalaka na barubrique bato oyo basala na bakompagnie bamama bayebi mpe ntango mboka ezalaka bato basalaka na bakompagnie ezalaka na salaire de base ezalaka na logement ezala mpe na balocation familiale ezalaka mpe na transport boye to boye te soki mpe prime ezali basalaka nini batiaka alors namoni bato ya union salite bazwi vertige bakomi contre mire batenengani bazoyeba te baloba nini soki otuni 100 député na député akopesa version na ye eza lokuta te eza lokuta te moto na moto azali kopesa version na ye alors emolima ya député emolima eza lokola base ya mutu ya salaire yango nde elekaka na nzela ya banke baza kokosa ba FMI baza kokosa ba institution nyonso financière mboka ezali na pasi population aza kosouffrir me bango bazali kolia na lokoso yoka ngai mwana Fayulu bana Fayulu oye bato Fayulu oye Aigle oye alors tobeteli maboko makasi emolima ya député 15 756 482 francs congolais na bandeli awa tozopesa yango na francs congolais nsima tokotia yango na dollar emolima ya député 15 756 482 francs congolais tozoluka badepute oyo nyonso batula paka bakomona pelepe prime divers
Bosangisi ba prime na bango 14 600 810 000 francs. La bandeli. Prime diverse. 14 600 810 francs congolais. Réserve parlementaire. Yo oyo zala komona député ye. Bazu ba ezulu câble. Bakaboli katikati bapesa bato bayebisi bango okende kocorrompre nde peuple. Oke na mwa réunion bayeli o mwasi bango kuna bapesaka bango 10 429 150 francs congolais. 10 millions. 10 millions, merci. 10 429 150 francs congolais. Bongo tangu le président Elias Zoloba. Aza moto ya bonya to moto ya bonya te. Moto ya sembo to moto ya sembo te. Alingi Congo sala nini? Alingi Congo ekende liboso. Soki osangisi nyonso wana epesi yo 40 millions 786 442 millions de francs congolais. Esili wana te. Aweza calcul ya ba chiffre. Moto nyonso ya kotia tembe aya na ba chiffre na ye. E bandali kambongo bandi moto aya na chiffre azali. Esuki wana te. Les gens ont jeton de présence. Chaque député a participé à la commission. Selon Moussala Ndenge Zotambola. Et Bandi na $300, et Souki na $800. Et Bandi na $300, et Souki na $800. Nangongam soupe comme à $1000. Soko zui mongo wana. Obakisi tozo kaka $300. Obakisi na 40 786 442. Na dollars. Et puis biso déjà 20 693 000. Non, 20 693 000 dollars. Et ce qui wana te. Vacances parlementaires. Est-ce que na bateau baza na parlement? Comment on a vacances parlementaires? Comment on a quartier? Vacances parlementaires. Azorango na mbula mbalami balé. Bapesaka $3 000. Nalobi bien $3 000. Soko divisé $3 000 par mois. Et qu'on passe à combien? Na 12 mois. Et qu'on passe à combien? Bato ba kota classement décidé ba maele. Alobi boy. Divisé $3 000 divisé par 12. Et ça dit combien? Pardon? Hein? $3 000 divisé par 12 mois. 280. Et ça dit combien? Hein? Bon. Bazwaka ngomba na mibale. Bazwaka ngomba na mibale na mbula moko. Donc $6 000 divisé par 12. Donc vous avez plus ou moins moyenne il y a $500 par mois. Soit $500 au Bakisi Yango na 20 693 $. Et comme combien? 21 000. Donc comme il a 21 000, donc comme il a 21 000. Et si nous on a été, on a fait il y a le 30 juin. Député Nyoso Alekaki, Ndenge Toyamaki, l'inu ya héros national. Azui 2 700 $. Soki aussi mon solo wana Obakisi. Et si ni wana te
soki basengi congrès ningi koloba na parlement na sénat bakutana azwaka mbongo $1000 na député moko $1000 na mutu moko. Est-ce que makambu ya boye peuple akolinga yango? Yoka mwana mboka toleki déjà $21 000. Totangi ba prime te oya ba dynamique songolo pakala wana tochete ata bino moko enseignant soit combien? Combien? $115. Enseignant azwaka $115. Munganga lelo bana na biso soko beli moyo kende hôpital ezate. Munganga azozwa $700. Professeur na université azozwa $1500. Injustice ya ndenge nini? On ici azozwa combien? $80. Olingi toloba boye yoka mwana mboka bitumba oyo pona mboka bitumba oyo pona Martin Fayulu c'est le pesate. Voilà pourquoi makambo oyo Aigle alobi eza makambo oyo etali bana ya mboka Kongo il faut tozwa yango likambo na biso. Voilà pourquoi bana ya Martin Fayulu lokola toza na machine politique de Quadrilla kozwa maloba akoloba parce que tolobi mosala oyo tokosala yango lisanga boyeto boyete tokosala yango na bomoko parce que 2023 ezoya tolobi 2023 tokoyungula bango. Alors tokokende ata na distraction moko te, tokokende ata na distraction moko. Alors ndeko na opesa ye micro comme ça na ko conclure na makambo mususu ezali pour na partie boyete boyete. Est-ce que tu remets la Nazo Kabinoté, la Moka ne tombera jamais. La Moka ne tombera jamais. Je crois mon continabiso à Tchangou, maître Clément Moussa a lobby l'essentiel. Mais la lingi n'a complété moi le communiqué. Oyebi ke bana Congo baza na raison de babenga ke aigle. Oyebi ndeko aigle azala miss moko ato bombami wapi akosala nini? Siko tango bango bakosala makambo na bango aigle aza kopumbwa asali na moni balobaka omoni ndoki be aigle akangi alobi bana Congo tala bato bayibaki pouvoir na bino basuki kaka na koyiba pouvoir te bakomi koyiba pe mbongo na. Est-ce que bana Congo bokotika bango boye? Bokotika bango boye? Toza kokebisa badepute eza na badepute oyo bakoleka na télévision balobi oyo bakoporte plainte na aigle.
bomoi na biso ezala prise en otage par un groupe d'individus topesa pouvoir te bozolanda tolobi na badepute wana boye papa nalandi moko na bitando mike alobi nini toyebisi bango bokende na justice bokende koporte plainte babio te okende na biso te tolimbisi tobimaka bakolimbisa eza nasuki boye babangi mpo bayebi ke soki bameki kokende président eli akopanza bango na ndenge ya moke te mpo bapreuve nyonso ezali ye alobaka pambapamba soki alobi aza moto ama s'il vous plaît donc bango moko bakomi kobanga bakomi koba siko peuple likambo eza lisusu ya failu te comme likambo na kombongo baza koyiba eza yango wana mokonzi akoannonce bino soki lobi te lundi badesizio oyo peuple congolais akozwa po totalisa badepute wana ke mboka oyo eza mboka na bango moko eza héritage batata na bango batikela bango ezali mboka bisonyo eza mboka bisonyo eloko epesaki ngai lisusu kanda ntango tozalaki na réunion lobi likambo oyo prime ya linu ya lumumba $2700 mpo kaka linu ya lumumba esongi depute nyonso azwi $2700 okondima makambo boye voilà peuple il faut totelema sikoyo ekomi ntango ya baaction tolakisa bango ke peuple congolais toza ya kolamuka eza boye te eza na baaction oyo tokosala au moment venu bakopesa bino baprogramme tokoningisa bango tokotya bango moto epuis bongo wana bakosalili bakokitisa yango eza boye te oyo eza likambo ya intere ya mwasi na yo te intere ya bana noti na bango na poto te po biso mpe toza na badepute tokokoma mpe badepute il faut bakitisa sa biso nyonso bana kongo tose retrouve eza boye te jamais okokopesa policier $80 député oyo ntango mosusu bayaka na bango meme mpa mosala na parlement ama plus de $21 000 est-ce que eza normal voilà peuple bozala prêt je crois ntango aigle akopesa consigne ekopesamela biso de façon ke toleka na action mpo tolakisa bango ke bakongolais baza basoba te toza peuple oyo toza ya kotelema tozoveye sur bainteret na biso bolandi est ce que bolandi bobeta liso aigle bakosala oyibi pouvoir ya peuple ezala na nzambe apambola bino bana Congo merci epesi kanda nalobi congolais zwa kanda nalobi nini congolais zwa nini kanda eza na constitution kanda ya peuple ekomami na constitution mpe eza droit na yo eza article 64
Nalobi Kanda eza article combien? 69. Ezali constitutionnel. Soki bomoni batu mibale to misatu bazali kosaka na mboka constitution lobi to telemela bango. Boyeto boyete. Nalobi peuple zwa Kanda. Zwa nini? Yoka. Est-ce que makambo oyo citoyen Mbosso asali? Asali malamu? Asali malamu? Tolobi citoyen Mbosso asala nini? Nayoki bino tete. Nalobi tolobi citoyen Mbosso asala nini? Lelo kwa liboso. Tolobi na makambo oyo yo sali citoyen Mbosso, il faut démissionner. Yami Balé. Tolobi mbongo ya ba député, il faut sala nini? Tolobi mbongo, il faut équita. Mais le col Mbosso a commis qu'on menaçait ba député ya SID. Alingi Djaba Loba. Le col va confirmer makambo wana nyoso. Balobi que oui, ezali lolenge wana. Ba député na biso baza menacé de mort. Balobi ba député ya SID baza menacé de mort. Est-ce que le peuple congolais kolinga makambo wana? Kolinga makambo wana? Tondimaki démocratie, il faut accepter le principe de la démocratie. Ceux qui mboka bozokoka ko diriger te, biso pe tokokanga monoko yango wana. Oyebi que si les machine politique, dans un laboratoire il y a dernière minute. Donc, lundi, vous allez déjà prêt. Donc, on peut savoir nos messages. Donc, on sait nini pour la makamboyo. Pourquoi le bateau, ça il est déjà de l'eau. Il faut action. Donc, on sait l'action. Parce que Mibeko Yamboka et Pessibison Ningisawana. Tommy Bette la mako. Tommy Bette la mako. Alors, nalingi ba communicateur nyonso ya ba place de résistance. S'il vous plaît, tous à la bomoko parce que moto akendaka chasse ataka makelele. Lingo ya parti. Okoleka okosomba carte oyo. Tokolekisa yango petit na ba commune pour que s'il vous plaît conformément au règlement financier na biso, tous les moyens, oyo mutakoloba na biso azate. Parce que mbongo bazo sangana ngo kuna za mbongo ya peuple. C'est-à-dire que tous en mbongo. Boete. Donc vous allez na 500 francs. Ce que vous avez besoin ngo koleka, peut tous en à disposition lelo après réunion na biso évaluation pour que toyeba ndenge nini biso nyonso to bando cha mo eloko awo. Vous allez mo eloko no muke oyo obwaki na carte. Oyo obwaki soki na mbula mobimba opesi moi eloko okomona ke toko continuer ko travailler bien. Alors on a évité soki wana te drapeau ya makila non drapeau mboka bachaka boye te drapeau na seda Lamuka oye oye Lamuka oye oye Lamuka etomere pa ingeta Lamuka etomere pa ingeta Nazana maloba na koloba pona makambo ya bitumba oyo ezali na kwamu bitumba oyo ezali na kwamu bazokunda utakala bateke napesa bango bisika bavanda yaka napesi bango bisika bavanda kana fungula boka na ngai na kitambo magasin nakutaka miteke azalaka kozwa banyama nalobi yo kovanda awa te ngai nazofongola mboka na ngai na ndako ya bandele
muteke na tena babutu kake kuvanda tovanda kana ye mboka pe tongama leta yo kosolicite epai yanga muyaka na pesi ye place po avanda na ngai mukolo mboka ilelo bakomi komakela biso muteke banda gouvernement ebanda na kasavu muteke tozwa ma problème te na mubutu muteke tozwa mi problème te na Laurent muteke tozwa mi problème te na Joseph muteke tozwa mi problème te lelo na mwana mboka aye kokota tokomi problème muteke na ngabila na tinani bomi tuna kabino moko yango makambo oyo bomonaka nga mabe mukolo bakangaki ngai ava baye kokanga ngai bakangaka ngai mokolo ya mine mokolo ya misatu nalala na butu bakonzi ya mboka chef coutumier mpenza bango moko longwa na kikwi na kupemba kasongolu bango natia mulongo baye koluka ngai mpona nini mpona makambo ya mboka balobi tokende kosamba boluka kiamfikenzali aza wapi tokende kosamba basenganga mbongo pesa biso 2000 napesa bango 1500 ngai lebi nakota na ndako nalata bilamba nakoti na ndako nabakisa bango 500 biso nyonso mulongo basef kutumia bakolo mabele oyo kindenge natambolaka naza na bango tala bozalaka mpe na kobanga bozalaka na kobanga bateke na biso tokoki kumunda bitumba te Est-ce que boyoki makambo kipamvita lobi bateke na bayaka bakoki kobunda ta mokolo moko c'est le message oyo mama kipamvita a lancé na Congo mobimba atuni bato baya badirigant mboka est-ce que boyokaka muteke na muyaka babundi te atuni mpona nini na ngonga oyo esali nini soki ezali mpona baélection lufulu na bau soki ezali mpona bacalcul politique peuple akolinga yango te boye to boye te merci beaucoup est-ce que message mosusu Vous allez poser une vraie version pour publier les résultats. Madame Boka, oui. Lobi cotisation. Et là, vous avez parti de la cotisation. À partir de l'élo, il y a des résistants. Vous avez la place de résistance. La carte ouane kozala. Chaque tongo. Vous avez 500 francs. Au sombi ango. Au moment la place de la combane. Bon, il y a moi. Janvier, aux autres cotisés pour l'intérêt à part. Madame Bokoye, pour banquer le côté, par grandes actions, on va prononcer en gomme que le Zoya, Tokosala Yango, opposition résistante, Eza. Nous sommes opposés à Félix Sécurité. Dans ce pays, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas aussi un opposition. On a le pouvoir mouillé. Nous avons réclamé l'Okonangaba Iba. Nous avons l'opposition contre yo. Yo za mouillé, nous avons l'opposition contre yo. Nous avons mbangu biloko se baniko koya. Oya libosa le baki a olongoti jeja koya. Moins de 3 ans qui Frank Dion a fini failli lobby à yo petit tikabe. Yé pas qui et tika yé moko feli tika la tokupa pemba sana nene. Para Congo. Merci beaucoup. Martin Fayulu, oye. Soldat du peuple, oye. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Voilà, Bandeko. Pour profiter de l'occasion. Selon Oyo Mapesibiso Pabakonji, nous sommes appelés à organiser matinée politique à Awa Yabiso Résistant. Est-ce que ça m'avait?
Betana maboko na bino, betana maboko na bino, betana maboko na bino. Tokozala, tokozala te. Nalobi tokozala, tokozala te. Voilà, les 26 ya mois oyo. Ya mois oyo, toza biso banso awa. L'état pour nous, na ba communicateur nyonso, toza la réunion te bandeni tokosala, mais to annonce bino mutu moko azanga te. Monde toza boy. To bakisa masusu ebele. Mikolo ekomi système ya liboke. Système ya liboke. Mokonzi alobi awa kiyumbulu tokosala yango soki toza liboke. Moto akosa yo te bitumba eba. Komba ekozala nyonso mayele biki papier na force na nzoto ekosangisa biso nyonso. Le 26 awa biso banso toyawa tokolata pembe na pesi déjà boko pembe. Martin Fayulu pe biso banso pembe tokozala le 26 foto lakisa ke biso tozali vraiment ba résistant bongo te nasukisi wana ndeko nanga tokoya yango na après-midi, c'est-à-dire 13h déjà tozawa ntango tokozala 13h awa de manifestation bandi lundi. Pourquoi mais bon lundi il faut tobanda sensibilisation lundi oui nayebi lundi il faut tobanda sensibilisation tokutana na ntongo po totala programme ala merci ndeko nanga maboko mpona bino bango. Bon, maman, SID est une machine politique. Martin Fayulu m'a dit du président élu, il faut attaquer les Congolais. Azali moto ya Boanya pe ya Sembo. Asali o babengaka na lopoto dénonciation. Na mbongo oyo ezali motu ya makasi pe oyo ezali kanyaka oyo bazali kopesa ba député nationaux ya mboka Congo. Pe apesi montant na yango $21,000. Apesi ba détail combien ba émolument ekutaka, combien prime parlementaire ezali, combien ba prime nyonso soki bosangisi ezalaka. Donc moto oyo amoni kezali ya solo te azateti lelo. Soki otuni motuna na ba député zomi to mwambe to kama moko député na député azali kopesa yo réponse na ye. Et monani ya solo ke makambu oyo mwana mboka le président élu Martin Fayulu alobi ezali Sembo. Mais le col ba politicien congolais ba mesani na moyibi. Outa braquage électoral il y a 2018. Mais bitumba oyo le col tozali ko bundela yango peuple tozana besoin ya ko kangape maboko te biso ba oyo tozali ko sala na ye elongo. Moto oyo amoni ke makambo biso tolobi. Oyo mwana mboka Martin Fayulu a dénoncé ezali lolenge wana te aya na réponse. Malheureusement, moto apesi réponse azali te. Yango tolobi boye. Oye bato bakota na makambu ya lokuta. Ya kotala mabumu na bango. Batala pe libumu ya peuple oyo azali ko souffrir. Moto azali ko samba ko Assemblée nationale tolobi ke ye alongwa. Makambo azali nanzela ya ba député ezali malamu te pona mboka. Peto lobby wana ezali eleki ebele. Enseignant moko bandeko panzi sango bosunga ba congolais mboka na pasi mboka oyo ezali parmi ba mboka oyo ezali développé te awa en Afrique. Tozo vivre parfois na ba aide ya bapaya mais pona nini ko bebisa mbongo ya l'état boye na mikili mususu bakosuka sala ba keto ezali ya solo pe ba mona
soki ezalaki bato ya eside babimi na nzela olingi komona bapopulaire bato nyonso batelemi mpona baguverner bato nyonso oyo marche eza te oyo likambo eza te mpe bazali kokanga bato bazali kotya bango na boloko ti lelo oyo bandeko biso baza na boloko mpona makambo ya lokuta bageraka bongo te. Donc confirme ke makambo oyo mwana mboka le président Elio Fayulu alobi ya solo oni lelo oyo azali na posa oloba ayeba ke lobi to lobi oyo ezali koya message ezokweya mpona koyebisa population na moto oyo ezali kotambola na milimo epesi biso makoki wana tokosala esila corruption ya modele wana esila mpe napesi yo mbela eske oyebi ke bandeko ya union sacré bapromettre bare eloko wana ekosalama te soki besoin ya motuka azwa nyongo pa ya leta ndambu tomona nanu moto akenda kofuta nyongo te mpo na nini corruption ya modele wana na mboka non ce pays mérite mieux. Merci beaucoup. SID azalaka na communication sur les élections oyoki lelo na matinée tolobi opération Kiyungulu toko yungola bango et le SID mon parti se prépare sérieusement sur toute l'étendue de la République pour une élection générale auto-organisée dans Mboka. Donc, nous avons besoin de copier le latin, nous avons et nous avons mobilisation. Maman, oyoki awa rencontre munene ya ba Nikolo rencontre munene ya ba bandi ba aventure oyo bandi wana o mbongo so ya retard o boye na boye ezali na nzela ba élection eza na article 73 ya constitution, c'est-à-dire que élection il faut salama na 2023 point barre et le SID se prépare soki makambo so ezali je pense que ndeko pas ali kopesa la il faut na Congo et longwa mboko atypique na ba manifestation mboka o esal makambo esale makuna ba mboka mususu esale makate. Ce n'est pas normal que ba Congolais va se poser question aux alliés déjà résolu na kata constitution. Constitution le bien que mbula mitano sima il faut m'apponomer sanini et salema. Honorable Clément Lobi ezali contrainte constitutionnelle article 73 de la constitution. Comment est-ce qu'on doit se poser la question est-ce que l'élection est salima? Et ça normal té. Na mboka biso ba congolais. Il faut te faire comprendre les politiciens que ceux qui ont continué à Bokonzi, il y a que 5 ans après Bokonzi on les a yoté faisons que ça na mukolo na yango za peuple. Apo na bato mususu ba kotambusa ye. Kabila fait la même aventure et Félix pense que à reprendre à rééditer aventure wana. Mais autour ba SID ko sa nini? Congo zaka ya SID te ba congolais nyonso. Bazana droit. Il y a qu'à faire revendiquer le droit na bango. Mais le peuple va se prendre en charge. Si Félix ne tire pas les conséquences, si échec n'a organisé l'élection en 2023, le peuple congolais a tiré les conséquences de la place. Et l'honorable l'a dit ici. Et ça l'article 64 de la Constitution. Le peuple a récupéré le pouvoir pour restaurer l'ordre. Parce qu'il faut qu'on arrête avec cette usurpation du peuple. Souverain primaire, dans la démocratie, c'est le peuple. Il ne faut pas qu'on pèse sa moto pour soi-disant président de la République. Comme il a droit à décider sur la volonté du peuple aux alcool à la Constitution. Non. L'élection, il faut que ça en 2023, la date prévue par la Constitution. Ce qui est salamité,
UDPS statut le mona union salité va tirer des conséquences. Ceux qui va tirer des conséquences, le pouvoir a tiré des conséquences de la place de Bango. Et puis ils ne sont pas plus forts que les Congolais parce que et là, comment on peut le pouvoir en peuple, et ça comment on a été. Donc il faut pas s'attendre que le peuple congolais cette fois-ci ne se laissera pas faire. Voilà. Oui, position à SID, position à Martin Fayoulou. Tout ça, le congrès, mon na Kisangani, tout ça qui na honorable Mouzana Bande comme Soubazawa. Thème ya Congo, ya congrès les Aguinini. Congo et Kolobo, Moko. C'est ça notre idée. Motomoko akoki koya ko panzaba na Congo te. Les combats contre la balkanisation, faire de lance à combat là c'est Martin Fayoulou m'a dit. Vous vous rappelez la campagne tout ça qui 2013-2014 touche pas à mon 220, pas de balkanisation dans la RDC. Oyebi yango babi Fayoulou makamba balkanisation za distraction tikaya ayo to la moi lelo to komi wapi. Donc makanisi ya Fayoulou makanisi ya SID pona makambo oyebani tribalisme et pas na biso ezalaka te biso Congo et Kolobo moko et puis bato balingi ba panza Congo bayeba ke ba congolais to kozala liboke moko unité nationale cohésion nationale oyo ezali moko ya ba pilier à projet de société na biso na SID et ko sale na mboka oyo. Donc wana ezali ba tireur de ficelle bato balingi ba kotisa mabe pour ba justifier rapport à l'élection mais to bisi bango ndenge Clément Muzalo ba liste likolo ya tozana bango mayele. Merci beaucoup. Merci.